Oji mamacita. Kinshasa papa mama solution pour na koteka mapango na bino. Oji mamacita. Oji mamacita. Tu te demandes qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu te demandes qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota mbote bande konangai esengo mingi ya ko présenter biso ndako kitoko oyo biso tozomona lupango eza clôturé oyo eza na dimension ya kitoko oyo tolakisa na kati ya ndako yango oyo tolobaki tolakisi libanda tolakisi kati awa tozolakisa avenue ndenge tosalaka toujours tomona avenue tomona quartier ndenge ezali est-ce que mutuke kokoma to ekokoma te est-ce que nzela eza accessible to eza accessible te nzela yango oyo tolakisi bino lupango esika ezali tolakisi bino kati ya ndako ndenge eza propre oyo eza siko nzela tozolakisa nde mituke ezoleka ndenge environnement ya ndako ezali par rapport ya distance na makadam et le ndako toye kotala eza musika te na arrêt. Donc arrêt de bis o babengaka arrêt tigère o bat nyonso bayebi arrêt tigère yango place toye. Donc toye kotala lupango wana atwana balabala tozonga na lupango ebongo tobeta masolo. Voilà donc awa tozongi na lupango o tozolakisa bino o tozo présenter bino na mokolo ya lelo oyo ezali na ndako ya kitoko na si bomonaki na ebandeli na générique bomonaki kati ya ndako moko kitoko ezalaki kati ya ndako oyo donc lupango na biso oyo eza 200 mètres carrés aza 8 mètres sur 25 na bandeli lupango na biso aza 8 mètres sur 25 oyo ezopesa biso 200 mètres carrés lupango eza clôturé bozomona na jardin na bilanga eza wana ya mondunda mopondo bana balia donc nyonso yango wana et pomoni eza bien clôturé ndako na biso o eza liboso na biso eza ndako ya 3 chambres salon cuisine na toilette ya libanda na ndenga sima. Donc je crois que tolakisa toujours liboso ndako eza nanu ya sika ndako eza nanu bien o eza que osombi yango famille vandi osombi yango yo moko koti osombi yango ozwili bana place bana bacha mutu donc tore kozanga nyonso mais tobunda isika ko cha mutu ezalaka donc awa ndako pona olakisa ke ndako etongama bien tozolakisa ndenge espace batika et awa eza deuxième entrée o ezali entrée ya cuisine tozonga tokolakisa tozobaluka na sima tolakisa place toko kretieka installation sanitaire eza awa donc ti na sima kuna espace eza lisusu pona ba faux septique donc espace eza wana awa tozozonga to critique ka mo cuisine moke parce que biloko ba tuza na kati voilà donc cuisine yango yo awa to chrétien pe ka moke tozoleka na biso donc na ko rappeler que ndako oyo to tie yango $25,000 à discuter. Donc ndako oyo bomoni accessibilité bomoni ndenge ezali puis bozo continuer komona ndenge ezali to tie yango $25,000 à discuter. Donc bomoni ndako ndenge eza propre moni lupango ndenge eza propre donc lupango oyo tolobi $25,000 à discuter. Donc lupango oyo eza na arrêt tigère référence maison communale ya Kisenso. Donc awa tona commune ya Kisenso na emplacement moko ya bien bomoni nzela ndeza kitoko makadam vraiment ezali donc jusqu'à place makadam esuki place to koteli. Donc awa tona kati ya ndako eza kitoko makasi ndepsons tozomona to relaxer ebelete parce que eza intimité ya batu donc to vraiment temps minute tozotala yango na lombango tozoka image ya kati plutôt ke mamona balabala dans le pango oyo tolobaki to tiango $25,000 à discuter eza na commune ya Kisenso na arrêt tigère vraiment mituka ndenge leka mamio so quartier eza très kitoko et puis nzela oyo bazosala yango et pas
il y a le président de la République. Donc 25 000 $ à discuter. Na commune ya Kisenso, arrêt Tiger. Bonne chance à tout le monde. Bye bye.